have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure et kokute la bino wana bambote tope saka soki na fongoli ba caméra na ngaba na mama seke likambo ezali lelo vraiment toyene esengo te me toyene likambo ya mawa pe ya grave ya pasi bandeko na ngai. J'espère bomoni ba miniature wana eza vraiment Jérémy Shabani oyo asalaka théâtre oyo asepelisaka biso oyo agangaka mama na ngai mama na ngai ya minene kweli Jérémy en tout cas esa la passe na mabana mama tout est komona makambo ndenge ba prophète bazolo ba par-ci par-là na bato ya théâtre tout est komona ya koko Dioko akufi suzi bantu balanda makika ke balanda mai bango nyonso komona susu accident oyo komeli Jérémy en tout cas esali passe parce que Jérémy aza trop jeune en plus aza bonne santé abima ki ndenge mutu tout abimaka bana mama kolala kolamuka eza habitude te ezaka ngolo ya nzambe soko lalo lamuki kumisa nzambe bana mama koloba te ke fort na yo kotala Jérémy babimaki na bakamarade na ye bazalaki bato ndenge ezalaka tobimi ndenge ntongo nyonso butu moi ndenge ka mutu nyonso akende akoluka ya minene nini ekomeli Jérémy abekende na bimi na ozonga bien mais accident bauti kosala deux personnes bakufi na mwana moko mais Jérémy akufite nzamba lola abikisi Jérémy Shabani mais eza kaka pota na bozomona na lisu ba douleur wana bilomo boyebi kaka komona susu biloko bongo ba accident bongo be émotion et ça la vraiment pas si Jérémy azana douleur biso auto za ba fan ya Jérémy biso auto lingaka théâtre biso auto belelaka partout Jérémy alekaka apesa kabilengi asala musala na kitoko to prier pour na Jérémy to prier pour na Jérémy Shaban to soutenir ye de pro de loin en tout cas ezo sala vraiment passe na mawa kotala ba makambo ndenge zo leka na ngambo ba théâtre biso ba comédien na biso et ça la vraiment passe la famille faut to soutenir bango na ba prière to soutenir bango de pro de loin et que ça la bien cuisine Yannick TV alobaka oya moni na moni ba video wana na moni ba image ba photo en tout cas esalinga pasi azande kona biso a mobali esali vraiment pasi bana mama zaki njoto makasi o abeli ne tendenge ka mutu nyoto abima kame botala accident oye kaka mbala moko na voiture o ba Jérémy bazalaki des personnes ba kufi mwana moko atikali bato mukili ko balobaka bakomi koloba makambo ebelo Jérémy alinga Alexa bato Jérémy asimbikiso Jérémy boye bande konanga muninga soki ana douleur eza moment ko sala ba reproche parce que Jérémy aeba kite ke akutana makambo ake kokutana ngo Jérémy abima ki lokola mobali nyoto abimaka kende koluka kende cop ndenge ka ezala kabana mama mais esali vraiment pasi komona makambo aboye Dieu soit loué Jérémy akufite Jérémy azaka kana ba choc moni ba blessure wana ndenge bomoni banzi wana kota lisu na njoto ndenge ka ya mike mais eza gravité yango toyeka kokumisa nzambe bandeko obolingaka Jérémy de pro de loin bokoki kobenga bo souhaiter ba bonne guérison bo souhaiter bo solane bo pese ba courage ndenge ka kezalaka et ko sala bien bana mama cuisine Yannick TV en tout cas nele binoka o eza premier épisode tokotala lobi na ngula nzambe ndenge tokolamuka tokomemela bino ba information mususu bozala kaka wana boyebaka nde makamango ezokende nzambe kaka merci parce que Jérémy akufite yango topesa ka nzambe merci Jérémy azana ba moi bande konanga ona memela kibino kaka mukebo information oyo parce que tellement ça la passe na mawa no kelmo mobile passe bino mobomo na Jérémy ndenga lali ndenge Jérémy a la douleur wana accident eza facilité talaka baninga ne bazalaki misupe bakufi na mwana muke akufi mais Jérémy abimi Dieu soit loué ona memela kibino bande konanga yango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye